Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to babulinga mama Elianito. Na pesi na ba mbote, ba ebwe, mavimpi, muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga, est-ce que boza malamu? Boni ba santé na bino, boza bien? Je n'ai bani nengene, de mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela. Kimia ezali na sepelaka mingi, ceux qui na tuni ebwe mavimpi na zomona ko Olga Swena nyonso, mama ça va, tout va bien. Tant bozo komelanga tout va bien. Ezo salanga pe sengo ya koyeba ke baye balingaka nga, baye basepelaka nanga, baza malamu esala nga vraiment. Sengo makasi. Merci mingi na bino nyonso to obo disposateur na bino pona kota mama Elianito, to pe pona koyoka mama Elianito. Merci mingi na bino nyonso to oyo bo partager ba émission na bino oyo ezaka na chaîne na biso ya Elianito TV. Merci beaucoup. Merci pe na ba abonné ya sika o ba leka ki na Elianito TV, ba sepeli ba bi ato s'abonner awa pa ya mama Nito to banda pe kolanda ye. Émission na biso ezaka mingi sur le mariage. Nous parlons du tout et du rien, du quotidien, du vrai, du vécu. On est tous en akati ya Elianito TV et surtout bobo santé que maman Elianito azana na service traiteur la Providence. Ce qu'on a besoin ko sa libala na yo, topé libala ya mona, peu importe. Faites au cause d'un mot hésiter te benga maman Elianito na 06 15 31 69 90 maman Elianito akoya ko salela faites na yo kaka ningo lingi maman Elianito asaka pe ba émission culinaire ce qu'on appelle na posa kotala koyekola mwa muke parce que on apprend tous les jours on a posa koyekola mwa muke ndenge ni basaka mwa mbika ndenge ni basala ka mwa pondu ko hésiter te s'abonner à Elianito TV au kuta na biloko nyonso surtout au maman Elianito asala ka musala na nga penza ezalaka basé na service traiteur la Providence ronde ezalaka gagne penanga mais en étant une femme d'affaires naza ba casquette belé naza pe na moi biloko na saka de gauche à droite mais gagne penanga ezali service traiteur la Providence donc nous consola moi muke bomoni moi mikolo na sali 3 semaines en mboka Congo ce qui fait que na elibino makambo ebele oyo boyoka ki ta partie à Kini o boyoka à partir awa o na mona ki question komi ato koki kozwa tan ko solo lango pona komona ki mwa likolo kende gauche kende droite zonga boy batan ezaki mingi te poto ko sola masolo mususu yango mingi boza komona kama mama Elianito na ba reste makambo kolia mais ba masolo ko vanda boy ezaki penza ebelete mais na ndenge na zongi boy ba masolo o nyoso na yoki kuna po nga na tambola kaso na tamboli na zuma solo na elibino bato pe ba benga ka koyebisa mama Eliane mama Nito tala boy en tout cas na Kinshasa na pesi merci mingi na bato nyoso to ya mboka Congo naza une apercité et longue za une apercité na Congo et pas yo koleka deux personnes sur qui toi ah mama Nito na linga ko mingi ah mama Nito natala ko mingi ah mama Nito linga service traiteur yo na lobi merci et longue na za une aperçue nulle part ezala na aéroport ezala na kati avion partout nous surtout mama Elianito aleka ceux qui muta boso aleki ya mesa to koleka te fa tele misa ah mama Nito na yebio na possibilité mingi na bandeko auto zaki na bango na avion ba uta ki Canada ba episinga mama Nito tolinga ko mingi lelo vraiment tozu grâce à kuta na yo zesengo botika na pesa bandeko mbote bandeko na ngai na loba ki soko za mutakanda kotala ngate po ko sepela na ngate soki yo moko penzo vanda ka boye ko za mutakanda kotala ngate po ko sepela na yo na ngai te nzo pesa bandeko mbote parce que c'est nécessaire un petit bonjour ne coûte rien un petit bonjour ne coûte absolument rien nzo pesa mbote po bandeko mingi na kuta na bango na ba aéroport na ba Kinshasa bakende boezonga boy na kuta na bandeko mingi et puis la plupart bandeko na kuta na bango bazaka nesengo mama Nito na linga ko mingi na yoki ata mutu mota lobi mama Nito na linga ko te waka na linga ko mingi na sepelaka na yo na kuta na bana na ba Afrique du Sud na linga ka yo mingi na sepelaka no mingi en tout cas bino so boko se reconnaître o na kuta na bino na Congo o to kuta na avion o to kuta na ba aéroport ngapi na zungu se bino vraiment bolingo wana ngapi mama Elianito na lingi bino makasi yango na sengi na bino bo partager ba émission bo partager pour chaîne na biso sanini ekende liboso wana na pesi ba mbote nange belé pa ya mama Lili Kalamba et madame Johnny Luboya en tout cas honorable respect na pesi respect mingi Johnny Luboya ba respect na ngwana l'éclaireur Zakari Baba Baswe beaucoup de respect na yo ba mbote belé na yo en tout cas merci beaucoup dans le bikaka merci un seul mot merci honorable Guy Mwadjanvita en tout cas je m'incline merci beaucoup maramusu na sali na bomi na poche to kota nanu na kati ya masolo na mokili oyo ndeko nanga ko envier te soko tele émission oyo lobaka ki mama Nito lobi ko envier te il ne faut jamais envier soko moni muto ata muto aza ndenge nini ndeko ko envier muto te
bandeko oyo bozalaka mingi na kuloba na makambo oyo etali na koti na domaine ya commerce parce que kolo likambo azali commerçante. Soki oza na domaine ya commerce ndeko na nga okendaka voyage okutanaka na baninga bosalaka na bao bacontener eutaka ba Chine eutaka ba Dubai eutaka ba Lagos omoni moninga ateki kaka papa asimbi nzela azungi papa asimbi nzela azungi na monoko ya mboka na biso baloba babaka soki otuni moto kindoki ezalaka ndenge nini soki moto anaza ndoki akolakisa nde kindoki ezalaka. Soko omoni moto azosala musala tosololaka boye omoni moto azosala musala nazoba surtout na domaine ya commerce omoni moto asaka musala azoteka mingi koleka yo azoteka azokende muke akei azosala bakwenda vutuka akei azungi ndeko nanga soki yo na journée otekaka nango mingi te salela loba o nzambe alobi na kati ya Bible ke contentez-vous de ce que vous avez. Se contenter na o zanango noko lula moninga po yazo sala boye po yazo teka boye se contenter kana o zanango parla na ngina ebisa bino ke ya pa imona kende kotambola na kati ya mboka kongoka na kati ya ba famille ndenge ezalaka na kati ya ba etika baninga ndenge ezalaka nde bapesinga lisolo oyo na ye kobetela pe bino pona yebike bato ebele bazaka na kati ya erreur ya envier ya zabu epona nini nga pena za lokola ye fona koma lokola ye esika moto azuela bambongo oyebite etamboleli ya moto oyebite commerce moto asaka oyebite asala kango ndenge nini tolobi teke bato nyonso basala commerce bana kisi o baza na bonzambe bazali o akasa musala na ye tongo etani afukami abi nzambe merci nzambe tata merci po topambola ngai merci na tiki musala na maboko no musala nge kende liboso bazali mais o pe bagumba melaka bikeko bazali quelqu'un qui ne kosala conteneur na ye agumba melina ne keko na ye o ya yebi ya buda to ye peu importe ke banzela na ngeke mutu na croyance na ye. Alors bandeko na ngai ya basi eza ndeko na biso ya mwasi ndeko na bino ya mwasi oyo vie baby pona envie ki moninga o bande ko sana e ba commerce amoni moninga bakendaka na moninga basumaka biloko bango nyonso mais ya moninga etambola makasi okomaka soki biloko ye kaka 2 semaines o biloko na ngesili biloko na ngesili nga na ozonga lisusu biloko na ngesili nga nazokende lisusu ndeko mwasi tabi ndenge ni tokendaka nika 2 semaines ka biloko na esili ngande na yaki boye déjà biloko wana eke déjà na ba client bazuzu biloko eke ka siko biloko esili conteneur à 40 pieds biloko esili boye ka siko aki kotuna moninga mama ndenge nini yo biloko na yo esila kanoki boye pourquoi biloko no soka ye umelaka te nga banda tokendeki na yo na banda na oteka biloko 3 mois yango biloko ezosila te yo nga na sali 3 mois biloko esila te yo kei kaka ososa déjà 3 fois nga 3 mois yo zo kokendeka bakwenda futuka mama bon yo kanisi soko tuni te batuna kati soko tuni bakolakisa yo ti tuna balakisa ndenge nini biloko ezosila yo kanisi ko teko mona ka bato nde bateka yo kanisi bato mona ka bana mbongo wana moninga za ko ebisa moninga na ye yo kanisi bato yo mona ka bana mbongo ebi nde bazola ka mbongo wana soko tuni ngai kena teka ka ndeni po biloko esila na kolakisa yo lokola ya yo zo umele zo kende te yo tuna nga na kolakisa ndeni biloko na nga esilaka ye patunika yebisanga biloko no esilaka ndenge nini yo tekaka noki boye biloko no ekendaka tokutana na pokwa diaka na ndako moko moninga simi nzelaki pa moninga ne na ndako bakutana basola bi mama awo yo kotuna ngai ndenge nini biloko na nga na tekaka ndeni biloko na nga esilaka soki nga na expliquer yo ndenge na salelaka biloko na nga obumba sekile obimisa sekile te po tala vie eza pasi mbongo eza pasi ba commerçant baze ebele yango wana mutu mfaza na ninga osala nini koteka biloko na ye nalakisa yo olakisa ngai okay nalakisa yo lakisa ngai ndeko mwasi ndimi balakisa ye ndeko ayebisi okay nga na kolakisa yo epa yo nga na kenda pona commerce na ngesa nini ekende liboso na kolakisa yo meta nga na kolakisa komo nango nini kanga munoko na yebisi bino na Congo na bana ya ba 25 ans tala ba jipa minene bajipo États-Unis wana bana ba 25 ans tala bajipa minene mona bana na baza susu na tango akala te ningi tango akala ezaki ke mutu na 50 ans chez les parents 40 bango nyonso bakoma ba appartement ba boutique tala ba boutique ba roula kana bajipa minene o biso na poto tozaka nango te mais epai batambolaka epai bazolaka biloko kaka bango mutu bayebi ndeko mwasi bisi moninga na kolakisa yo mona mais na yebiso ka komo nango kanga munoko so na lakisi yo secret nanga kanga munoko
ndeko bi bon yo kasi so meza soko yebisi nga pena ningo teka nga pena na ko yebisa mutu ko bisa mutu te kandi na omona pasi boy nga na to sito yoke ba 4 fois nga bana na vanda ikaka biloko na ngezo sila te yo mutu osala ba 40 pieds osila nga kutu nazaka biloko ka ndambo na chena container ka ya mutu ngezo sila te na koloba te ya kanisa ba memi na losambo ba memi pa papa nganga ki ko yebisa ye ndenge za wana ilanga soso misatu yaka na soso misatu yaka na maki misatu yaka na boye na boye yaka na ba oil biloko ebele ndenge asengaki ayebisi moninga place yango memi nga nde basenga basusa bi mama yo tunanga nde biloko na ngai tambole boka soso misatu esaini yo mona asenga biloko ebele asenga biloko ebele te asenga ka soso misatu na maki misatu yaka na mafuta ka biloko basengi yo tunaki nga na yebisa wa ndenge ni biloko na nga etambolaka yango na yekola biso place biloko na nga ndenge etambolaka ye pa luli moninga atali jipa munene moninga atambolaka nango atali ba conteneur ba 40 pieds moninga yaka nango ekumelaka te une semaine 2 semaines mozinga sa nini azongi Chine ndeko mosa bi nga pena ko makala lokola ebo na sala ko boni aki asombi ba soso ba préciser pe bien yaka na coque donc soso ya mobali soso ya mibali misatu ndeko mosa ki asombi ba soso mibali na ye misatu na ba maki na ye na ba mafuta ndenge basengaki baye basali ba cérémonie tango basali cérémonie esili akomi moteka ko ye pa komi ganga ko pe mosi ndenge moninga azalaki moninga bi moni siko okomo sepela omoke ozokende ozokomela te soki bake Dubai po na Kinshasa baza na système soki bana basi baoke Dubai to pe bana mibali so basali conteneur bachaka biloko ndambu basangisi ba CBM pona basa nini ba memba bakende koteka ensemble conteneur moko koza ta ya 4 personnes conteneur moko koza ta ya 3 personnes et alors oyo yazaki ko envia sala ba 40 pieds ya ye moko sala ba 40 pieds ya ye moko o moninga envia ki o moninga babanda ki na enzela ya commerce alors ndeko na biso amwasi tango apesi biloko wana banzela pe kangama ki banzela efongwami ndeko akomi muto esengo akomi ko sepela zo sepela musala akomi mère boss famille pe komi ko banga ye famille komi ko ta en tout cas commerce ki ye musala ki ye akomi penza mère boss fongo la karbo na maboko akomi siko na ba voiture te me ba voiture pour ki chasse ça so mutana mbongo koti na le pont mutana mbongo okutaka le pont moko ya munene eta na 6 voiture omituna bi ba voiture nso mi mango air nini atambolaka nango wapi amemaka ngo air nini omona moto aza 6 voiture moi mwasi akomi na ba voiture akomi na 3 akomi na jeep akomi na voiture mosusu donc akomi na mbongo ko biloko akomi kotambola mbongo eza komonana apo amoni ke lokola akomi na mbongo boye na sa nini na bota siko esika mama na likambo ye yango wana abi akomi na posa kobota parce que amoni mbongo eza ebele vie eza kitoko tout ça boye na boye kitaki mataki azwi mobali na Kinshasa pe mibali bakomi kokota mabala ndenge poto ezala ke mobali oza ndako mobali ya koti libale pa na obe bobala ni mobali ya kovande pa na o na Kinshasa komi bongo mwasi aza na appartement na ye soki balingana mobali ya kota na appartement so esimbi tale dehors na yebisi bino makambo échanger na modèle moko yango vie ezosala kaka losambo yango ba église fo ezala kaka ba église fo ezala parce que ceux qui bato bazoke na église la voix vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ceux qui bato bazoke na église bato bazokota ba losambo soki moto azoka mateya ya kitoko na matoi na ye yango nde kotinda moto atika mabe moto atika kosala mabe moto atambola droit chemin moto atambola malamu moto atambola bien en tout cas lelo soki ba église ezo na mokite bandeko na ngai te mokili oyo ko tokobana mona satan l'œil uni boke satan yo abimili psa na maseke yango ba église feza la kaka parce que église ya pesaka quand même moto soki ke losambo mona quand même soki penza koti losambo asolo mona makambo mabe azotika pona ni pona losambo te natika mabe bible lingi boyete église lingi boyete église edaka mingi bandeko ndeko mwasi akomi na posa kobota bisi kofana sa nini na bota akomi ameka o 11e jour ekoti te o 14e ezokota te abandi komeka kobota abandi ko zeme ezoya te so akena hôpital médecin lobi oza na yo bien fozela kaka azozela zeme ezoya te oza na yo bien fozela kaka mama abi mama nito na vandi 2 ans zeme ezoya kaka te nabi ngamu na komi na mbongo boye
Bato balia mbongo nanga ba neve na ba nièce. OK, mbongo nanga oyo, c'est le moment na bota. Bana nanga ba profiter balia mbongo. Na mutu na ya bosani ki akende kotika soso misato, ba kok misato akende kotika na ndako epai basukola ki. Ne boka bato ki chato ba basukola bango ezaka lokuta te basukola ka bango. Basukola ka bango bandeko. Balingi ki bonganga mingi ona ba église fezalaka pour combattre makambo mabe. Bandeko nanga na yebisi bino. Moi mo satali desavi. Ngamu nazalaki te on nazalaki na nujela sina bakola na mibale. Naza pe moi ça mobota. Mais ça pas le bi na problème te. Ke naza bien mais pourquoi ze mezokanga mate? Pourquoi ze mezokanga mate? Ndenge na ko kumba ze mite. Ndenge na ko kumba ze mite. Yango na libota. Ceux qui bozana moto asambelaka. Yango Bible bis ata ceux qui moto moko andimi libota ne mobimba ebiki same. Leki andeko o amwasi a muta mabondeli. Azo sambela. Après ce sujet de prière, leki nanga tala tanga moko yo muto sambela ka mwana mama, yo muto kende église. Kendo ko tsa raquette nanga église na bino pona makamu nanga ya ko bota ni nazo bota te. Lo sambo ebandi leki pa kei ko tsa raquette ya na église et pa ya bakambia mangomba babando sambela pona ndeko ne. Babandi ko sambela na lo sambo nzamba révéler bango asoso misato oyo ya kende ko tika pa ya nganga. Soso misato kende kotika epa ya nganga bana na ye misato ya mibali bango nda kende kotika bango epa ya nganga. Ba yebise non muto to sambela rapport na ye il faut ya to pese prophétie na ye ebimi. Prophétie ebimi ya to kende l'église to kende sambela taka na o sambela laisse-le individuel. To kende le to ana veille de prière ya to kende l'église. Ye pa tela bi ngamu na mbongo boye. Na komi na mbongo nanga nazo vivre bien boye vraiment. Il faut na ça, il faut qu'on a bota. Bana nga ba profiter na mbongo. Aye ko yoka ndeko na yeba yako kinde église, ba komi église, prophétie bimi. Ah, ndeko mwasi azawa, ana posa nini ya mabota ndeko. Ba sali prophétie na ba yabi. Okende pa imoko mema soso misato ya mibali na maki misato na oil makambo mema biloko mema epa yokende kotika mabota oyo zoluka. Soso misato yo mimaka eza bana na yo ya mibali. Basenga ka ba kok. Bana no ya mibali misato bango yo kende kotika bango nde basailaka yo mbongo yo komi nango lelo ewuti na bana no ya mibali ya solo wana vraiment donc ndenge to kende kibweza kinde ya moneka soso basenga kiso pe nganga ya préciser lobi na yeke ya kana ba kok soso ya mibali misato nzoka nde bana mibali misato zakina bango nde kende kotikela nganga tango yo ki prophétie boye atali pa partager na leki na ngai prophétie bi eza ya solo eza ya lokuta te talanga na kendaka yo mon Marceline Marceline mutame makanga ya Marceline ka camarade na bi ya Marceline ka camarade na mutame makanga ye bande kindenge nini kane na expliquer bino nga expliquer leki na ye o tala ka nga biloko bande o teka mate ye asala ka ba conteneur pamba zo kende nga utu biloko na tshaka na biloko ba izo kende te na tuna Marceline amemaka nga ye pa ya papa moko boye papa na muta senga nga basoso wana misato leka bi ya yo moko yo ki prophétie ndenge epesa mele aki koluka ndeko na Marceline o Marceline me na ebisi yo ngane naza wana comprendre te ngana na posa kobota bana nga babandolia mbongo na ngai mbongo yango naza nango bana kolia baza te na pesa ka bandeko na ngana bana bandeko c'est le moment ya kobota oyebike nakenda kopita hôpital babike na problème te ke naza na nga bien mais tala problème o ba révéler nga na nini na église balobi ke soso misato nga na pesa ke za bana na ngai o ngana kende ko pesa na se bonga ebi ngalo yeba ndeni na koyeba ndenge ni soki eza bana nga na yebi te basengi yo ka soso nde basengi yo soso nga na moka ke eza soso nga na yebi na nga te ke basengi yo ke eza bana mpona nga na yebi ke eza soso nga na yebi te ke eza bana Marceline abeti munoko tozonga pa papa wana papa na zaka nesu te papa na sa adéménager na ye nazongaka kuna pa papa na nakenda koluke mpona nga mema mutu mona kuti papa wana aza te papa na adéménager nde Marceline na yebisi moninga na yeke papa wana déménager nga pe nakenda kuna na keluke mpona memaki mutu kuna na kuti papa na asa déménager ke siko papa déménager place papa ke eyebani te papa nganga esika ke eyebani te ndeko oyo mwasi susi ekota ye nzoto namoni boye na miso susi elia ye nzoto susi elia ye alobi mama malamu kutu ezalaki nzambe asalanga stérile nazalaki bona yebi ke nzambe asalanga
Parce que la Bible, les femmes qui disent arrondi stérile. Nazala bonne ba teke nzambe asalenga bo stérile. Mais nazala fardeau munene ya komona ke na salama stérilité ngai mo na teki bana na ngai na ignorance pour les na comme stérile. Les na zangi bana ngamo na mi comme si stérile. Et le nyamungu esi la kate esili. Makasi ko kende voyage esi la kate makasi esili. Ndeko moi ça kondi pour la culpabilité. Abi culpabilité fardeau o nazanango. Fardeau munene boye o nazanango. Nanga kina bota bana nangai likolo ya vie apprécié ya ko envier. Kolula mokilité. Bande ko kolula te. Pona nini ya komi boye, pona nini ya za boye. Na lobite ke mbongo nyoso tu eza ya Satan. Non, je n'ai pas dit ça. Na lobite ke mbongo nyoso tu eza mabe. Non, ce n'est pas ça. Bible lobi na biso to yo za na mutu pembeni na yo. Omoni ke mutu aza bien, mutu aza na bozwi, mutu aza boya leki yo konyo kwa mate. Tala ka passage lo ba kana biso ke contentez-vous de ce que vous avez. C'est plaka na oyo za nango. Kolula mokilité, kolula ya moninga, te obinenga azwela kate. Ce qui par exemple, ndeko ya mwasi, asolo kina mutu moko asambelaka, ah maman, ndenge nini yozoka, nini oteka, ndenge ozabwa koloba, ah, moninga ne azabo, nasambelanga na la bonne sémence. Yango na mapamboli na ngai. Ingeki ezala kitoko, mona yepa ba, ah, tosa nini, mema ngape na madosame na église na bino, ngape na sani na bonga. Maman nini ozana bozo te nga na sambela kananga na amour et vérité. Ah d'accord. OK, maman, tu bando sa église na bino. Omoni ozozo oya ya nzambe. Yo sambela nga na sambela na arche de paix. O sambela na arche de paix, maman na église na bino. Ba mino na église ozozo oya nzambe. Ba lobi ya nzambe eumelaka. Bituna tuna oyo zwi ndenge nini yo teka bo surtout makambo ya ba commerce, il faut que ça attention. Makambo ya commerce il faut kokeba nango. To mona batu mingi ya ba commerce bazaka na eloko babengaka nkodia. Ekolo ezaka na nkodia pe toyebi yango bien. Nkodia wana ezalaka soki moko aza nango akufi to linga kufa apesi na mutu mosusu. Akufi to linga apesi na mutu mosusu. Nkodia ezali eloko oyo esalelaka batu mbongo, oyo esalelaka batu mbongo, ezali eloko ba commerçant babengi nkodia. To muyebi kolo moko na mboka na biso Kongo ezalaka na nkodia wana. Ezaka kendaka ewuti donc ewuti epa koko kiti pa papa ekiti boye esali boye ezungi boye etikala na kati ya famille. Soki moto abongoli motema komi na yeko sambela bia na osima nkodia wana te ngana boye na ngana kosimba biloko te parce que eza démoniaque, eza biloko mabe. Abia nga nkodia na osimba te pardon na boye na sambela na ngai. Bituna oyo yo teka ndenge nini. Pourquoi yo zo mbongo ebele nga biloko ezo teka mate yo so sali 4 voyages depuis tozonga ki nga na cette likolo ya kotuna likolo ya koenvier alingi kokoma likolo ya moninga alingi bakokana na moninga bazala ndenge moko na moninga pa etosuki na yebi subino ndeko na balobi nga na muke azaki santé kolekanga mais komona nga na moni ta mutu ninga kondi azobela te ke aza maladi mo ebeti na te azobela te. Mais culpabilité, souci ekota nzoto. Fardeau wana munena zalaka nango. Souci ekota nzoto. Sikoto ke ne pa etozonge pa. Marceline mtebse keteke yakana la kisa yo ndenge nini nga na teka kanene na zoka mbongo. Non. Marceline abenga kieta. Yenda lula ki Marceline. Atuni Marceline ndenge nini yo salaka. Ndenge nini yo zako teka boye. Ndenge nini Marceline abi olingi na lakisa yo lakisa nga. Oningo na secret mais so na lakisa ko yebisa mutu te. Satanda kite. Ayeba kite ke nzela Marceline azo memeza nzela ya Satana. Nzela ya diabolo ayeba ki yango te. Nandenga ke ko kota na nzela ya diabolo. Nande ba ke ko singe 3 coq. Ba coq wana ki bana na ye ya mibali. Alobi mama Eliane encore bon kozana mbongo. Mbongo ngona ko pesa ngo nani. Na commerce bande ko sala. Akokaka lisusu te. Banda zo révélation ke bana na ye ateki bango pona commerce. Na commerce akokaka lisusu te. Ko voyager ke ndezonga boy akokaka lisusu te. Elle ne se casse plus la tête pour ça. Pour akoma na culpabilité.
fardeau emema ye oza stérile te mpo nzambe asalaki ke ozanga bana ozangi bana na mokili mpo yo moko oke koteka bana na ignorance oteki bana sans le savoir ignorance esali koteka bana bilulalula esali koteka bana yango conseil ya kopesa bandeko contentez-vous de ce que vous avez oyo nzambe apesi yo sepela nango kolula ya moninga te oyebi ezweli na ye te oyebi ndenge azwaka te oyebi ndenge asalaka te nalobi te ki mbongo nyonso eza ya mabe non bénédiction Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne poursuit d'aucun chagrin nzambe tango apesaka Bible pe lobi moko te okoki kobotola oyo nzambe asimbi na maboko na ye nzambe soko apesi yo bénédiction na ye mutu akoya kobotola bénédiction ya nzambe akozala te yango tomona bato mosusu na vie ata babundisi bazobundisa mutu mais soki bénédiction nzambe apesaki ye ata bato babundisi ndenge nini bitumani ekenda kaka en vain pourquoi parce que bénédiction eutaki epai ya nzambe oyo nzambe apesaka nde ezalaka kitoko oyo nzambe apesaka nde ezalaka bien yango wana tomonaka ere mosusu bato na mokili na ndenge mabe te omona moto aboti surtout ntango akato bande komona yango komona lupango bana kisimbi lupango bana kizengi soki olandeli mapango wana bien okutaka mapango ya banani ya bacommerçant ntango tobande kokola omona kaka bokepa bato mobanga bato amo mebaka na mwana bombonga kizengi babombaki na ndako bana kizengi na bango mobo balingaka bima libanda te bazobomba ye babombe pwani po bato bamonaki te tomona kizengi wana moto asalaka mbongo na kati ya libota wana omona libota oyo bacommerçant papa moko batekaka masanga babara kosakana te bazaka na kisimbi omona kisimbi wana moto asalaka bango mbongo kisimbi wana nde papa asaneni papa ateka bino nanga tobotama na Kongo te biba mapango ndenge wana ezalaka mwa mingi omona pa mingi bato mbongo mingi kizengi azangaka te kisimbi azangaka te mutu liboma azangaka te mpona nini bateka bango na bakisi mpo esalela bango mbongo nyonso to eza ya kolula te bandeko ata ozosala mosano osambela nzambe epuis soki nzambe apesi yo sepelaka na oyo nzambe apesi koluka odela te mutu nyonso to asamba na mokili mpo azala riche te mutu nyonso asamba mpo azala riche te eza na bato mosusu nzambe apesi ya makelaki ye fo azala na mbongo bazali yango babiki c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit oyo nzambe apesaka ezalaka na esengo okolia yango na kimia okolia yango na esengo ekozala bien ekosila pe te obanda ozala kaka nango oza nango ya moke wana kaka oza nango kaka ya moke wana oza nango kaka mais oyo ya satana apesi na gauche azwi na droite apesi na droite azwi na gauche bana misato bakei soso ye ake na bula meni soso nzoka soso ezalaki bana na ye na bamaki soso misato na maki misato nzoka bana na ye mo ake kopesa wapi epai ya nganga ye moko mpona nini bitunatuna kolinga kotuna yo ozwaka boye ndenge nini yo ozwaka boye yo osalaka boye ndenge nini ndeko ozotala nga kota na nzela losambo sambela yango nazoloba na bino ke baeglise ezalaka na mokili ekangama te parce que baeglise esungaka mingi soki moto akenda kwa nzambe ayoka liloba nzambe ata kotaki na mabe bible elobi ke boya pa na nga ndenge bozali me botikala ndenge boyeli te ata moto oza moto ya masumu osaka makambo mabe ata moto osimba bakisi soki okoyoka liloba nzambe tuti yo motema omona yo mo otika bakisi omona moto aza ndumba makasi asaka kindumba penza kameza bula wa yo donc asepelaka vine kindumba makoti eglise batina likambo ekobo alobika jésus alobaki na mwasi wana o bato babambaki mabanga abi ona asali sumu ta bambe libanga bato babwakaki mabanga babambi so mwasi wana te mais jésus abise kende me kozongela lisusu te omona ata mutu ayoki mateya penza mateya ekoti ye abite natiki kinduma na osala ngo lisusu te omona mutu aza moyibi ayoki mateya non oyiba lisusu te église aloko a classe donc tokenda na classe baotangisa biso mathématique baotangisa biso math physique baotangisa biso nyonso to batangisa eloko l'église ntango moto okende kozwa mateya baolekisa le 10 commandement kosala boye te eza mabe 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 okomona moke moto aotika mabe amiki moto aza vraiment possédé
mais ce cas mutu mona ka malem mutu so tika mabe tika mabe akomi pepe toi bien que tozala ka parfait mais au moins pena mutu tiki mabe pona nini po église te ngombe église ezala kaka voilà ba ndeko leso ngana betabino yango wana ona oteki na ngona Congo ngai moko na moni ki mona meso boy ndeko mwasi akondi souci na ya lobike lelo bato mona ngana bota raté ba yebite po na bota raté nazaka na mwasi mabota ngai moko moto na teki mabota na ignorance sans le savoir ki ba soso misato basingi ba maki misato basingi boyebi mutu soki déjà a esprit mabe se latie tant bazo senga ba soso ba maki est-ce que na vient yokana masolo tike au moins okepanga nga ba sengo soso na makene ko za bana non parce que déjà molimo mabe se côté pour mutu a solo na déjà à se transmettre déjà molimo mabe ne se côté déjà na katina le ko le katina ye moi za soso na bo soso li discernement ezate moi discerner li soso ya te bo soso les ali soso te pona nini parce que azaki excité ya kuyeba yazoka ndenge ni pourquoi ya teka kabwenga pe na koma boye na koma muta ba voiture rebelle naza ba voyage pamba naza la mbongo na mko donc akoma ki déjà animé muto apese ke lisola dominant qui est déjà na molimo mabe leto suki wapi leto suki na kolela mbongo ngo pe ba voyage akenda sote mbongo ngo pe aluka ngo pe lisusu te po akoma na culpabilité soka kanisi ke bana nanga bakenda yone ngana na mbongo ekati ya petit ndeko komi kokonda culpabilité oyo ebomaka morale conscience yo baba muto ko kosa mukili mbame muto mwa kosa conscience na ye ezate et voilà comme la moto partager makambo ko partager ezebele babela mwana wa muto wa mufa wa teleja ceux qui baza côté à mwana muto azana bomo yo oyo zanga baboti profiter oyo rapé mateya ya ba parents ya baninga. Voilà le camarade sur la bino yangowana. Il faut pas envier les autres. Quoi envier tende konanga? Quoi envier te? N'enviez pas les autres. Contentez-vous de ce que vous avez. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kumuna. Nzamba nubeshani banabetu. Bon, je fais de gros bisous. Bonne journée. Bye bye.